Toi koyeba kombo no? Kombo na Gracia. Gracia toza wapi? Toza na Lunda. Na moya wangala boy. Mela ngo tosala ngo pe. Bomela bosela. Distance na ndako tia place to kameza musika? Musika. Ya musika bakasi. Tuweza woka babongisa biso mai ya toana mai toana passe to biso ngati za bakoza biso ba pompi. To mela pe mai bito mela mai salite. Bakoza biso ka ba pompi ka. Donc mai ko to mai bomela ka yango na. Nka mai to mela ka yango. Merci maman. Mbote papa. Komona nga mama Merance. Ozala libulu mai. Na kota Lunda. Komina kisensu mangala boy. Toza pasi ya mai, toza na mai te. Mama tala caméra. Lingi kaka babongisela biso mai. To bana komela mai ya bien. Tala nde totoka mai ya pasi oyo. So to mela mai ya salite oyo mabumu pasi. OK na hôpital boye ba kango ba mibi ba ni tutu malade belé. Pona mai ya mabulu tozo mela oyo. Mais sengeli te boye bisa ba konza mboka ba ya kotela biso pe pompe ya mai kotoi. Fo ba lo ba biso toza na zamba moi tozo mai ya bien ezate. Alors Mayango baza kotoka na place baza tiku na musika. Place totoka mai komata ana ndako mwa musika. Bite bayaka na bango koto te. Na bato baza olandanga nazo senga ka babongisela biso mai na courant. Toza na courant te, toza na pasi, makamunye tu koto ezaka pasi. Courant ezate, mai pe ezate. Tala bana to tinda bango likolo kuna kota basango ba kende kotokela biso mai ya komela. Makambo tali mai esengeka baya kochela biso pompe. So ba cheli biso pompe na moni to kobika mwa muke. Poato mwa to mela so mai mabulu ezate. Batila minora à pompe. Batila biso pompe. OK, merci. Mama yako loba. Toyo. Ayo ko banga kaot. O loba ta. Mbote maman. Mbote papa. Kombola nga mama Claudie. Mama taza na kilapi. Na kilapi. Lasto bakala bo. Na ya to mela kango papa mai moko yeza starte fo la ba bongisala biso mai na courant. Mai na courant. Donc vous avez difficulté. Bato bazola nga po ba bongisala bakipa biso te ba bongisala biso toza na posa ya mai. Mai tozo mela mai ya salte. Mais zo pesa biso microbe na mabumu na biso. Tozo linga ba bongisala zamba, moi ba bongisala zamba, ba bongisala biso mai. Posa mai malorati. Likamba mai. Alors ba konza mboka ba bongisala no mai yango la loko bosengi. Na courant. Na courant. Tala mai totoka mai ya pasi penza basunga biso na mai na pompi na kuwa tala mai to mela mai ya salite mai ya biete to mela ba mibi na libumu ya ngwana to senga bosunga biso bosalila biso mai ba pompi ekota kotoi. Mbote papa. Mbote papa. Mbona monsieur Kachala Vincent. Tozali na site ya Lunda vers Mangalabo Mavinga, quartier Mavinga. Toza na problème ya mai. Mais toza na espace ya munene awa. Ko ezaki toza na besoin que ba to bazana mo moyen ba e basali biso mo libulu ya mai awa ya forage ya bien pour komeka kubongisa population o toza na ngona Lunda awa. Puisque tous en entrepreneur bien mais tu as souci que moi mai ba tu pas bien melaka pour ba mai toujours melayo ils en a baki cité mais ce qui a grâce à monsieur le Félix a biso pour na ba meka ko récompenser biso tous moi mai pour tous ça pena moi pat ni ya courant ezate câble ezate tous isolé en tout cas bo sunga biso na o esengi pour na mai pour to vivre ndenge nini. Alors papa tant que tu es bas, quand on a kati ya Lunda na commune qui c'est est-ce que bah tu peux baser belé, population c'est belé. En tout cas bah tu baser belé na trop na Lunda bah tu bazali mais toujours senga toujours ce que tu botel pena bien toujours pena na maïté mais toujours na maïa kaka zonvira maïza l'espace c'est ça munene naza bien placé pour na ko disponible pour na pesa bino place pour na ko sa forage pour bah tu peux pas se trouver na maïa propre. Il arrive que batu bandai kotoka maya wa mais lokola tobongi cité mais mai pour tous un peu moi to melaka mai to mona pe ata courant o baninga pe bazomona on a ville à Kinshasa to za lokola na Kinshasa mais doka to na Kinshasa te
Deux senga il faut tozwa moi lumière moi mai po esala kabana biso jishu po toza pembe na cimetière toko kozala jamais molili po toza bavoisin na monga fula normalement il faut bokanisa biso batu toza koto po tozomona na te tozoyokana te soki bino boye lelo botika biso boye te mais bosunga biso toza na posa mai courant po esunga population tozalia toza ebele vraiment soki tolobi to matawa ti likolo kuna toza na mpani kaka ya mai susi tozali espace eza monene boya bosalela biso forage ya mai nga naza tisomni soko tali place boye naza na espace ya 50 mètres kolonga na coin boye ti boye boye naza na 20 mètres de so boye botie site ya mai awa en tout cas bato bakose trouver bango mo population bayebi quand est-ce que mai ndenge ebimaka awa soki basali forage awa tokosepela toza bino bien ya koyamba bino maboko ya kofungwama maboko pelele en tout cas monsieur le Félix asalela biso partout moyen tomeka kozwa mai sans ye mawa plein tozozela nde maboko ya kofungwama po aloba alakaki biso me yango oyo ntango yango yangoyo ngonga yango yangoyo bozozela saka tokobanda me yango tobandi makambo yango te todemare na bino ensemble po tozala kosepela biso toza population nsima na bino bozala te botikaka biso mosika na bino po tokosala eloko te me bino nde boza liboso botala esika toyo se trouver esengi tozala na limba po mai ntango omeli mai oza nzoto propre okotambola ti trajet kokóma ti matete ti lemba partout même monga fula na kokóma mais na ntango toza boye mai eza te courant eza te tozomonana te mais fo topese mpo toza pembeni ya cimetière cimetière ezalaka place oyo eza polele ezali molili ezala te éclairage fo ezala mai mpe ezala mpo bana na biso bazwa moyen ya kotanga. Action. Mbote maman. Mbote papa. Ah toi na commune Kisense. Na quartier Kumbu. Bon ah vraiment toi na passe ya mai makasi. Tanga kutu banana bucho bota do na za mwana kasi beba insme do no yenga kana baba senko yo luka ka ba mai opi do ba mai mo akoko so do to sufu makasi na do na passe ya mai. Bale boto bota kamite. Do bota kala te na mwana mukie bebe ya insme. Bebe insibe. Do no yenga ka pona passe ya mai. Banda pila no tambulo no na toki pata mai oti. Bon, non senga kaka bango bat bazana ba niveau likolo bakanisela biso. Po biso komande to aboto okorate passe ya mai ana Kisense. Passe ya mai do mai kura ezalate. Do biloko na mibale yonka to senga bakanisela biso basunga biso. Bakanisela biso pona likamba mai penza ana komina Kisense na quartier Kumbu. Biso tozana ngamba Lunda. Mai eza biso te ata forage ezala te totoka ba mai moko mabulu ba mai ya salite to mela onka pona passe ya mai niveau likolo kanisela biso tela biso ta forage ana se awa toza na passe ya mai donc ebele ya merceau biso to pesa ana quartier Kumbu yango hey baby hey baby ma fifi faut sela biso Ah, toza na Tchadi. Ah, biso penda to en tout cas pas toza na passe à mai penda toza penda na passe à mai toza na bosenga ke bosela biso mai parce que toza na passe à mai makasi. So boseli biso mai na courant to sepela makasi pona bino. Ka yango nde to mela pe to saila misala nyos. Biso senga nde na bino nde bakoni nde botalela biso nde likambo ya mai to lela ka mai nde na courant bino nde bosalela biso. So boseli so en tout cas to sepela makasi. Merci beaucoup. Bote papa. Ah, tozali na munga fula na Tchadi. Sikondenge eza boye, toza na pasi ya mai penza, pasi ya mai. Tozo mela na mai ya
mabulu mai koto ezate tozo mata bangomba banini pona koluka mai ezate il faut bino pe bo sale la biso bien ba pompi ekota na kati kote na biso ba pompi ezala boye bien te bazo sumbela mai bazo suba ba biloko ebele eza na mai boye infraction ekoka na biso siko bino ba papa botale la biso likambwana infraction toza mungafu oyiko bakisa nina ometali mayo parce que tomoni mayo bozali komela ezali komela twa pai pai koyiko banini papa eza mawa mingi pona biso batamunga fla na kotala boye kutimia atekeli biso mabele metala mai tozomela mayo ekoma ya mbongo so pesi mbongo te tokomela mai te osali perer bayoko bundiso likola mayo tala mai ya salite mayo ndenge zabo ya salite to teka to somba ngona mbongo ozape na mbongo te omela mayo te eza mawa to senga ka leta asunga biso na likamba mai na pasi ya mai papa mai masuba be infection est-ce que ba maladie ezoya batongela biso mai te na monga fula tozoaka ba maladie eza bien te l'état aza wapi biso tozolinga l'état ya malamu aya azwela biso solution oyo tozo souffrir ba maya mbongo ezala lisusu te bolongola biso na kibuumbu wana ya ba maya mbongo so likambo o ba député musani wa bazo sala bazo ebongisa ba mbongo ba commune mususu batela bango ba maya bien ba pompi ba forage biso tona mai te tala mai to mela twa pai pai o bana na biso bazali ba kozo microbe to na ma bébé bif ba infection c'est belé en tout cas na sengi likambo o bobongisa leso mai kondi ba député ba konza mboka bobongisela so mai o tala mai ndenge ezali tala ba salite ba bilamba ba manzanza tala ba saki boye vraiment tomelango kaka boye papa so tomelite tokomela nini papa nanga tokomela ni mai ezate mboka pasi tala mboka kitoko bato baza population eza ame mai tomelaka ya malunga te mai ezate to somaka mai oyo tokopesa bidon 150 soki topesi 150 tozwi mai soki mpe topesi mbongo te tokozwa mai te ndeti boye tio ya pai boye tozobongisa ezobonga te papa nanga boye tokomela mai ndenge nini boyekela biso mawa en tout cas bodéclare badéputé basala so mai oyo toza na mposa badéputé pour ba député bazobongisa ba commune mususu ba forage biso awa nala ko bongisela biso to na posa député awa abongisa so mai awa boluke biso wango eloko ngana sana ngo susine député aya atela biso mai o po mai eza malamu te na ebite soki pona ngai na suki ka pona oloba bongo na suki ka bongo pona lembi ngako bakiselo te papa botala biso likambo tozo kemba boy pona mai ndeti ngabo naza mwana bebe sikwa bando so akoli asukola ka mai ya boy amela kango kaka mayo pe yango tolambela makambo eleka na buta to ebite ku eza na sasi to botala biso likambo ifo boluka biso solution ya mai po boye pasi to pesa ka mbongo so mbongo eza te bitumba baboyi ka bakobima na mai oyo ndeza bolika susi na nga papa mokonzi to votaki opamba te tale ya biso likamba mayo ngala suki wana Akomi Fati. Maman, merci. Lobby. Baba ni abatuna pe adoba komine. Totia matiti na kula bo.